marche ezali pasi pe mawa pona ko solola likambo ya fête ya 1er mai. Fête oyo esengelaki ete mosali nyonso ya mboka oyo ase retrouve azala na esengo ezali koleka kati na mawa mingi. Atako omoni baninga baagent ya leta ya privé basangani baza kosepela mais ezali lokola ndaku oyo lalaka te kokoyeba esika etangaka te. Ezali pasi mpona mpe mawa. D'abord salaire. Fête lokola oyo ekokaki kozala boye te tozali kosala yango na pasi na motema pourvu que tokutana tosolola parce que le 1er mai ezalaki mokolo oyo ekokaki kozala esengo. Esengo eza kouta wapi? Mosali aza kosala lifuti ezali malonga te. Sikoyo esengo ezali wapi? Tozali kose retrouve te ezali pasi pe mawa. Ata komoni bato baza kotambola kosepela ezali kaka libanda na kati au fond pouvoir d'achat ezali na fonctionnaire à l'état te. Dollar et matin à 160. Salaire tikala na 92 000. Marge wana l'état zokoka kofuta yango te. Ata omoni bato na banganda bavande za comme tel. Mais au lieu que tu vanda yango tozali koya wa ko méditer pona ko zoba stratégie nini tokoki ko sala pour te contraindre l'état ayeba que tout travail mérite un salaire. Mais biso tozali ko travailler muna tozali na salaire te nazali na bana bazali kotanga bazali ko bela bazali ko lia ya femme ko futela ndako ezali pasi salaire ezali ko kokakate yango na to vandi tozali ko méditer ba to ko mijoter ba action nini tokoki ko entreprendre pour te acculer l'état ayeba ete esengeli afuta mutu nyonso décemment lelo zali koyoka ba grève partout ba grève na ba enseignant ba grève na ba médecin ya ba médecin kutuler bagangi makasi l'état cédé à remettre bango quelque chose ba enseignant balingi ba kende grève toyoki que fin d'année ba examen tam susu ba ko salisa te ezali pasi ndeko na ngai. Le 1er mai na kine comme organisation interne mais ça sous teke comme ministère ba mikili boyo kanga na kin nezana le 1er mai za soute que journée ya travail de mon konza mo va reconnaître ngo abimisa mo fomo boye bo fêter za sou bongote et comme cuisine interne organisation interne na ndenge na bino bo bimi bo sepeli bo meli bo la nemu konza mboko dine oui odindi ala to akuna kutute tellement que tous en pousse rituel kufate zala ba na sope na sima ba ya bakuta ngo yango to lité ezala kaka. Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. mais bon, quand tu retournes. Ah, mais comment on a boulé de ma place, on est la ministre, bateau, tu as un tina, tu vas dans le retour. Je rendais pour tout le monde. Mais tu sais, tout le monde aura un bureau, pardon, bah lui, ça a bouquet. Ah, c'est là l'image à salon, la prise, on appelle si yo mon robot et mon côté, Wow. Le robot qui monte. Mon frère Saka. Excuse, nous t'occupons de maïle, il s'en mate. T'es les misotés. Rien? 2000 fois qu'on allait à Pamba. Allez, va pas télé. Ah, le grand journalier. Je pourrais avoir un salaire pièce. Mais oui, ils ont qualité, ils sont pas journalistes, pas chroniqueurs, tout est RDC, tu vas dans le salon RPS, ou dans le salon Moko, la carte de République de moins cher. Salon RPS, qualité supérieure. Il n'y a pas d'allure. On ensemble les jardins maigris, en plein de soucis.
2000 francs ya pamba. Nalolenge oyo ya mabondele, nalolenge oyo ya koki, na moma oyo. Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici aussi, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention, attention. Dans la Bible, on a prophète Élie. Merci, prophète. Boutou Mobimba. Sabana, yawe na chola mi pemingyo, pona mbo. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a un Taboya, Wakina Fukunolia. L'heure a sonné, le temps est arrivé où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui à Babylone étaient une Kokaba. Oh, on a déjà vu la base, c'est aussi. Ali lozo kena ngobo manga. Loko nyongeza mitata yomoko. Te uzinga di pa pistolet. Loko nyesanga notice. Ba contre indication izate. Oh. Ce que yo mela kabloka mabe. Yalowi. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango. Au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila, mais hier quand on m'a attaqué na, ayo mon cop vraiment, hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. D'un autre côté, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Au 600. Bongo Kokate. Ton nom, Talo Koutou. Maxi Bio Café. Maxi Bio Café. Et Bongisi Balananga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie de l'enzoto. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur Bolanda Biso Siko, na 3W Elenga Congo TV. Martin est invité à fusée dans la journée à l'élo, na ko sala émission et belé pour comprendre que tam sous bon na Martin la tiboué à sala émission belé non, l'élo est les premières mains. Donc ils ont fait il y a ba travers na kati République démocratique du Congo. Il y a on loba qui à part musique na ko sala pe moi image ko sala émission interview na ba personnalité ya mboka ba tebele pour ba travailler pour na bien mboka na biso pour ils ont fait il y a ba travers. To retourne moi mituna fait yango ekoleka ndenge nini fait yango eza ndenge nini est-ce que bazo se retrouver est-ce que bazo sepela na musala o bazali ko sala tozana papa tozane à côté syndicat papa
côté ya syndicat tokosonana bango bato balandelaka mpenda misala ya batravailleur na biso na kati ya République démocratique du Congo. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Papa toza awa tomoni bino ebele lelo bosali marche de santé bolati bapolo ndenge moko bolati bachapeau ndenge moko na kati ya ville de Kinshasa na biso bozali na esengo bozosepela bozolia bozomela. Est-ce que marche yango d'abord eza mpona nini? Ndeko na ngai marche ezali pasi mpe mawa mpona kosolola likambo ya fete ya 1er mai. Fete oyo esengelaki ete mosali nyonso ya mboka oyo ase retrouve azala na esengo ezali koleka kati na mawa mingi. Atako omoni baninga baagent ya leta ya privé basangani baza kosepela mais ezali lokola ndako oyo lalaka te kokoyeba esika etangaka te. Ezali pasi mpona mpe mawa. D'abord salaire. Fete lokola oyo ekokaki kozala boye te tozali kosala yango na pasi na motema pourvu que tokutana tosolola parce que le 1er mai ezalaki mokolo oyo ekokaki kozala esengo. Esengo eza kokuta wapi? Mosali aza kosala lifuti ezali malonga te sikoyo esengo ezali wapi? Tozali kose retrouve te ezali pasi mpe mawa ata komoni bato baza kotambola kosepela ezali kaka libanda na kati au fond pouvoir d'achat ezali na fonctionnaire à l'état te dollar emata na 160 salaire tikala na 92 000 marge wana l'état azokoka kofuta yango te ata omoni bato na banganda bavandi ezali kaka bo ndako lalaka koki koyeba esika etangaka. Papa tomoni yo mpenza pasi mawa na faso ozolobela utilité sikoyo ya les premières mains ont ezati na nini pour responsable lokola yo ozana bana ebele to moni penda ki ozolela na pasi na mawa po date les premières mains ezati date ya ba travailleurs il faut ba sepela ba lia bien na mutoki na bango na musalo basala mais na moni bino bo sala marche moko ka po bo sepelisa nzoto mais salaire ne lobi salaire a malonga ezati sko tina nini bo fandeli ana bar bozo mela masanga ezali ko sepelate comme tel mais au lieu que to vanda yango tozali ko ya wa ko méditer pona ko zoba stratégie nini tokoki ko sala pour être to contraindre l'état ayeba que tout travail mérite un salaire mais biso tozali ko travailler muna tozali na salaire te nazali na bana bazali ko tanga bazali ko bela bazali ko lia ya femme ko futela ndako ezali pasi salaire ezali ko kokakate yango na to vandi tozali ko méditer to ko mijoter ba action nini tokoki ko entreprendre pour être to acculer l'état ayeba ete esengeli afuta mutu nyonso décemment lelo zali koyoka ba grève partout ba grève na ba enseignant ba grève na ba médecin ya ba médecin kutuler bagangi makasi l'état cédé à remettre bango quelque chose ba enseignant balingi ba kende grève toyoki ke fin d'année ba examen tam susu ba ko salisa te ezali pasi ndeko na ngai. Est-ce que bozana organisation moko boye botelemela rappel l'état bokenda rappel bolobelaka avant les premières mai otokoti lelo boloba penda ke tina ya les premières mai ngo eza nini o biso salaire ezate biso toliaka bien te bana baza tina nango eza ni lelo batu balobi na ba RTNC balobi na ba chaîne ebele les premières mai eza fête ya ba travailleurs mais fête yango solution ezate tamsu bozo nyo kwa mandengo lobi bozo mona pasi sko tina nango le premier mai ngo elongwa to tchangwa ta le 29 ou bien ndenge ni la taba longoli parce que mutu nyonso soki ozali ko accéder na charge publique ya l'état okomi ministre okomi président de la république ezali pona yo moko te ezali ete otala batu na yo bazali ko vivre ndenge nini mais tozali komona ba otoyo bazali ko kamba biso bazali na motema ya mawate tala salaire 92 000 francs 70 000 francs. Est-ce que Zali ça? On a dollar et cause à la combien 70 000 francs. Mais c'est moins de 50 dollars. Moins de 50 dollars, papa. Azo travaillé bien, a tangi classe, azo licencié, a travaillé dans Moussala, mais azo salaire moins de 50 dollars. Donc c'est-à-dire tokolo baba 40 dollars, 45 dollars à la fin du mois. A tangi sa moi na ndenge nini. Lelo eza les premières mains faites à ba travailleurs. Donc tout le monde va travailler belé, ba sali ba marche, ba lati ba polo ndenge moko ba régie des eaux, ba snel, ba société belé. Mais or que na mutema na bango mawa papa lobanan mawa ezali makasi aja mon côté ya l'état koko yebisa yo kazali na sengo mon côté au moins auta na planète mosusu mais ce kazali ko vivre ndela no malobolobi papa
na lobby était agent mon côté travailleur mon côté na Congo azali na sengo au moins auta na planète mosusu mais ce que azali kaka na mboko RDC azali mawape kokata katamino ndenge tozali kolela boye au sengini na gouvernement na biso pour les premières même se retrouver mais tokosenga yo tango zako ya ministre ozala kaka baja basenga tango zako ozali kokoma ministre c'est ça le problème il faut siko batu baba yoka bon lokola bazali kolinga tokobeta batokoya na basifle na bambunda tobeta po baye po bango bayoka kande encore déjà ba monique boli soso bomela masanga c'est nyonso ça déjà bien ba monique à travers la biso ba sepel déjà soso ngonini soso elali na chambre froide et sali ba 5 ans 6 ans 7 ans wana de soso biloko eza komemela biso malade e bonga kitoboko la ba soso na biso wana daipene na nsele ba soso ezala ndenge ezalaka toza kolia biloko ya tozo lia bio tozo lia biloko tozo bengango bibembe eza na ba formol eza kopesa batu ba hypertension ba maladie kilikili toza kolia na malamu te tolia ka malamu te papa santé nous a bien santé nangeza malamu te na koki koloba ba santé zali malamu te merci papa merci monsieur le journaliste. Alors mesdames et messieurs voilà que bomoni papa to sololi né très bien donc babi les a fait ça ba travailleur ba fanfare ezo betama ba tu ba sala ba marche ya ndenge na ndenge mika zo pena ba image na musika omona leo les premières mais ndenge mouvement ezoko salama na ville ya Kinshasa na biso marche de santé ya ba chaque entreprise ba société ba compagnie ezo salama la kati ya République démocratique du Congo ba lobi surtout na Kinshasa ngai Martin Engi vitesse à fusée nazana pona rolobela bino toujours ko larsa ba image topé ba actualité ba événement nyonso ezo le kalamboka na biso lelo eza mouvement trop na kati ya Kinshasa na biso donc marche de santé zali mais batu bazole la tu habite batu msu bazomela masanga msu bazosepela donc mika donc par raison ezali ebele baraison ezali ebele loyembo kitoko ya ndeko na biso dedembi banzambe nyonso ngonga ebelemi ya kokumisa nkolo po ete baraison ezali ebele botuni bokozwa yango wapi ezali déjà sur YouTube et iTunes. Lekomolingami raison na yo ezalaka nini ya kokumisa nkolo masia. Tout justement, soit métro ligne 4, qui est dans Marcadet, Poissonnier. Bandaka Komata, Netsoso ya Château Rouge. Pour Yango, Awatoza, et ça entre Marcadet, Poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka Komata, en face, il y a un magasin Carrefour Market, en face, Batalana, au moment drapeau, il y a RDC Congo. Au moment Awatoza, et ça, on a salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco na bango, Tchani Faye, et l'autre qui est boum, et Zate, Nazo Zelayo, à tout à l'air. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, on a c'est pas bon. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant qu'elle a évité tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, le ministère, c'est pour y aller. On a souvent pas passé là. Est-ce que nous yaka biloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a y ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, so y awa, puis na biso ça na c'est bon capacité. Tout awa na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. So même carton moko, doté le ka na benga gros. Donc, le prix est là, rien à dire. Donc, écart en moulaï, ce que tu as bloqué en bloc, il y a bio. Il y a yawa, la même ça, on a pas ya. Au salaire, on a comme awa, Nazan Mamoumine. Awa, Thomson, 5 kilos, 13,90 €. Non. Oh, Ngolo, 5 kilos, 13,90 €. Maman. Malangwa, capitaine normal. Makaya boué ambassade. Oya pembe. Bongo pondu oya kin. Pondu oya kin. Siboul na 5 €. Omawa. Fonatika nyao. Omuna wa. Na ye libela awa. Ngai 2 €. Bite kuti 2 €. Fumbwa. Carton fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu.
yango nde makambo fait. Donc ça, cadre Marcadi, Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moins, le drapeau, il y a Togo, LDC. Et l'eau comme la casse. Bon, ça vous donne un mot. Vida, qui s'est guindé. Mon frère, t'as pas pris. Comme il dit, ça va, donc, la côte, il y a Congo fait que Bosso, tu as vu l'eau mboka na biso moko. Et puis tu drapeau du banda. Drapeau ya Congo. Ba misi net oyo. Ya maya Congo. Outi ba province, outi ba mboka mususu. Bo ya ko s'approvisionner, bo ba prix. Yango. Alors, mesdames et messieurs, quand on est Bino Lelo, les premiers mêmes mouvements Ezatro, Nakati la République démocratique du Congo, surtout Nakati la capitale Kinshasa, donc batu organisation belé ba société, ba entreprise, ba compagnie ndenge ba sali ba marche de santé pour na fête na bango ya ba travailleurs quoi. Tozana bomuntu solana papa, tozape sikona ba mama pour bo sentir et le bel ba maman ba salaka quoi. Nakati ya mboka na biso République démocratique du Congo, to reposer ba question pour tout le monde, marche de santé, bafandi, bazomela, bazolia. C'est que babonga la bango déjà na vie ou bien ndengeni ou bien musa les autres mbola malam. Mbote maman. Mbote papa nangai. Maman, kombo nani? Kombo nanga mama Pauline Somi. Mama Pauline Somi batutu ba Orlando Siko partout dans le monde à poto. Tomoni lelo eza le 1er mai marche de santé salami. Po eza syndicat? Oui, na compte syndicat ya commerce extérieur. Yango nde toye a to fêter pour la première mai na biso to sepeli makasi talaka ndo moni biso. Donc tokolo ba ke ministre intérieur quoi. Non. Ou bien commerce intérieur. Na compte SAPEC. Na compte SAPEC. Oui, c'est ça. Donc vous êtes toujours musala l'état. Oui, musala l'état talaka ka to sepeli makasi mingi nde to fêter awa na compte SAPEC biso ba maman ya commerce extérieur. Bon, na salué na et longo na ba mama misusu ya ministère misusu toza awa tozo sepela makasi na kota SAPEC to pesi ba mama na biso nyoso tumbote na kota commerce extérieur na mama CG na biso salebo et génie bazolanda yo mama moi bitune zali eza Martin invité sa fizo ko pesa na yo mbote mais bino bo travailler na gouvernement bo travailler na kata gouvernement ba ministère bozana esengolelo bolati ba chapeau bolati ba polo bosali ba marche bo mela bolia c'est que musala yango zo futa bino quand même pour ba misu ba uti ko lelake bazo swelo côté na fin du mois ata ba sali marche mais na mutema bazana esengote yebisanga le 1er mai yango ezandenge nini tozo ya mama. Bon, les premiers mango ndenge zali na muke auto sala ka faut organisation ezala. Organisation faut ezala ba ministère yo moko bindengo zala poso ko bino o talela kaka ono ba kondi boye ba nini boye non ça ne va pas bino moko nanu bo bunda nanu. Toto passer la journée de la femme à to bundi ba maman ba bundi o pe le 1er mai pe to bundi mon organisation nanu tolo baké na Kinshasa na Congo ke yozo bundana na yango yozo se retrouver na yo tozo bundana moi si je suis faut bundana ezala papa ezala mama il faut bundana yo bundana to mi fandi kaka boye balabi moi si faut zala makasi yango moni tozo bundana makamyo so ezala ka bien batu bazolela mbongo ezate yozo sepela bazo bundana ra mbongo ezala de ekozala te ndengeni moi malembe kaka muke na tozo zwa kaka yango nde tozo ko s'organiser nango poso ko lelo nazana mbongo te boye na boye na muke na kaka ozozwa soko za mwasa mayele okobunda kaka s'organiser. Merci à trop tozana maman mususu donc maman mususu mbote maman. Oui bonjour bonne mbote. Kombo nani? Dadi. Batutu ba Hollande biso partout dans le monde surtout na 3W Elenga Congo TV ne Martin invité sa fusée azana toujours pour na musala place Solali Kambo ezali ngala pousa na pona loba ndenge Francis Wey FBS abenga nga boss na nga Solali Kambo. Maman le 1er mai batu ba olela na Congo batu bazoloba ke pasi misale zate mbongo ezate meto moni bino le 1er mai fête à travers bozolia bantaba bozomela donc c'est que bino ça va déjà maman. Non, tout premièrement. Oui, premièrement na Kolobanini. Premièrement, c'est une fête, c'est une journée internationale. Et cette journée moko reconnue mondialement. Donc nous tous avons na RDC de to fête en côté. Partout ailleurs, en Europe, aux États-Unis.
na ba continuer belé ba ko yebaki ba yebike et ça le 1er mai c'est une journée internationale pour le travail. De la journée mo boye ba ministre ba konzamboka ba sonjaki ba sala la ba travailleurs ba pe mananda ku journée wana. Donc là to mai car le 1er mai. Mais tellement que ça rituel mo boye, c'est-à-dire cérémonie rituel mo boye et sengeli ka que ça le maka au cours des années, au cours de décennies et c'est pas ça ka bongo ndetika la bongo. Yango biso to tika na biso na na tendance wana ko fêter le 1er mai étant travailleur, je dois fêter ma journée. Mais bon fêter on peut quand même se retrouver moi na autant à Minerval très bien, moi on lia bien on a ba dérangement et on est ça la fête il y a ba travailleur mais ce que zo lela na ba moi utilité tina ya le 1er mai aux années. Ah non ça je ne me connais non, c'est très importante pour na biso. International mais pour na biso ce qu'on a Congo sikoyo lobini. Bato base international to rolo baké. Baza bien quand même. Oui, c'est certain. On a eu ce qu'on a Congo. Pour la Congo, non, Tokoki Kobe Sanyo sauter quand même. Nous devons garder certaines. Donc, garder certaines habitudes. Tout même ça rien sur côté. Tu peux tout attendre à garder certaines habitudes. Ils ont des habitudes, ils ont des rituels pour fêter le 1er mai. Tu es oui, crise c'est en boca. Défense c'est ça ma casse en boca. Mais Tokoki ko se pencher quand tu es que tu n'as connu ce que tu as que Kobe Sanyo non. Faut vraiment tout relever la pente. Donc on tire atteindre la journée ben na mboka za sous-souté. Comment désordre? Désordre comment? Comment profiter de la journée? Vous vous rendez compte comment profiter le 8 mars. Tu profites à carte aussi. Oui, tu profites à carte, tu fais stoyaka. Donc la journée mon tika la biso mingité. Pour badate on tout monde tout temps à la classe. La journée on disons la journée mon boy sengeli bana bazala na banda ko ba bimarate ba para ba bimarate ba journée chômé payé nezalaki mais le zabongo yebisa no bana poto ba on dimate marambolo ba pesa ba un message bana Europe ba tout ba hotel aussi surtout Francis Way FBS na kata Londres pesa ba un message ba on dimate marambolo ba le 1er mai na kine comme organisation interne mais ça sous teke comme ministère ba miki bo kanga na kine nezana. Le 1er mai, ça soutient que journée, il y a travail, mon konzambo, il faut reconnaître en abimisa moi femme boy, bon fêter ça sous bon côté. Et comme cuisine interne, organisation interne. Na ndenge na bino, bo bimi, bo sepeli, bo meli, bo la nemu konzambo dineli. Oui, odindi. Alors toi kuna kututé. Tellement que tous en pousse rituel kufate zala. Ba na biso pe na sima ba ya ba kutango yango to lité zala kaka. Les années bongo. En tout cas, merci maman Zamaël. La confirmé aux Merci. Merci maman, elle s'appelle Makasi. Donc Mika, ciao. Alors, mesdames et messieurs, quand on est au Bandaki, Lelo, Totamboussa qui moi micro, moi 2-3 personnes, et salut-moi bien à la République démocratique du Congo pour le 1er mai fête il y a travailleurs. Donc yo salagi nini na vie na yo. Pour OCP la Lelo le 1er mai. Yo salaki ni pour eza journée moboué internationale eza partout dans le monde. Biso siko to lobela pena monde pena te mettre lobela marambo eza na kati ya République démocratique du Congo pour na ba parents ba responsable quoi même ba jeune o ba sisi bantique na bango ne bazo bosser moi sentiment moko boele feti il faut aller moi loro moi mela mais ndenga mabepe il faut to critiquer to loba pour marambo changer donc na clôturer. Moi, image nanga topé émission nazui moi qui interview à tous les donc merci à trop botika la malamu toujours na 3W Elenga Congo TV Martin invité sa fusée veut dire que sur la likambo de Francis Way FBS salon moko na kati ya République démocratique du Congo lobara sur la likambo yango ana donc balobi toza toujours na Elenga Congo TV balobi yo nani on meka na Elenga Congo TV jour on meka lisusu yo keba nazala pona hotel Sabino poza toujours branché Karine Chamba mbate Karine Chamba yo pour ça la rati le fait na bino na Francis Way mofandi moi quelque part moi loro moro ça moi bien merci à trop boza toujours branché bye. Elenga Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata